Ma Mission TV, le miroir du monde. Rencontre wana ezalaki na mutu ya mingi, surtout na ba contradiction et bando ozala. Donc ça veut dire il ne suffit pas que batia batu na ba entreprise, mais il faut que ba mécanisme ya contrôle, ba mécanisme ya sanctionner positivement na négativement ezala. Na liwa wana na moni pe ba konzimi bale ya coalition tango ba monani bazongeli pe somo na mawao eza sima ya liwa wana, donc na pesi pe ke abendana mais place pe akobendana so eza na ndako te ke côté ya hôpital ezala oyo pe baza préparé parce que ndenge oyo doit ezala ki wana omoni ke même ba malade bakimi hôpital ayoki kaka te. Oui, parce que mutu oyo akokamwa te na liwa ya général Kaimbi azana mboka oyo so azali c'est que aza peut-être monguna mboka. Là où deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent, les andenguana. Et puis que bitumbango pona biso penza pe perdre ezala ki na sens te oyo biso bokoye kola konager. C'est pas normal mutu oyo botia ki candidat de la République. Bo saleli pe campagne. Siko awa komi président et banda siko ko benda na kati na bino ke parce que seni ayaka po bakosela ka administration qui aza politisé. Mais si c'est l'administration qui a politisé, ti eyo tika ketotika la seni mais ko gérer ango siko chaque fois après l'élection oyo to kanelaka ngana kota politique mais na bandana no na azado donc en tant qu'activiste de droits de l'homme to bundela likambwana que justice penza ezala eloko yo e kozwa dessus mais ate que justice tango boto kumisango ke to koma pe na dictature pe ya justice ezate ke siko tango ba contradiction eye na sima ya liwa ke biso en tant que parti politique to fanda kimia eza mabe mais so eza ke ya solo eza ke balingaki ba profiter mais que virus ezate bon tokoloba ke Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na balandi nyonso ya sembo awa sembo balobaka bongo bo sembo nande kozulu o biso to beka bulembi sali biso bongo esengo pona mwa oya ba mama penza ngai ndeko ya bino bibi kapinga nazwa bongo ngwende na ye pote na yembela bino moko ya bande faire des topé ba cadre ndeko Ferdinand Kambere o toko yamba na plateau na biso azali secrétaire permanent adjoint ya PPR azali na plateau na biso nde na pesi bongo mbote ndeko Ferdinand Kambere longonya na ba mama nyoso d'abord ko banda na yo na ba mama ya biso na ba o nyoso balanda ka émission na biso na Jules na ndeko Jules na bilongonya pona mois ya ba mama mois ya mars voilà ndeko Kambere ngana ko profiter pe na pesa ba condoléances na famille nyonso nza ezali kolanda biso o bazalaki penza na motema pe na ba congolais nyonso o bazali bongo kolela ya biso général et ceux qui ont de même cœur aux ali vraiment de cœur na ngai na pasi wana ekomelaki biso bien sûr na liwa ya général oyo azalaki penza mwana mapinga moko makasi abanda mapinga na ye ti ayo koma général ya étoile mibale en tout cas moi oyo mama moko oya biso pe il fallait sepela na biso azana mawa pona liwa ya ndeko yanga pe penza pe azalaki ndeko na cadre ya Kivu. Je crois que na libota na ye na mama topesi bango pe na bato nyonso bayoki mawa ke perte wana po eza perte munene pona mboka na biso na liwa wana na moni pe bakonzimi bale ya coalition tango ba monani bazongeli pe somo na mawa oyo eza sima ya liwa wana donc na pesi pe mes condoléances na bato nyonso wana. Na cadre wana na ngambo ya bino penza vous allez organiser moi rencontre moko na par yande kona biso wa uti kotika biso ezali kolika ndenge nini
nayebi te so oloba nini donc na cadre na parti na biso par rapport à liwa wana biso tobengaka bato nyonso bafanda kimia bazela bolukuluki oyo nyonso esalema na kote ya justice parce que armée baanonsaka ke ekosalema commission moko ya bolukiluki mpo bayeba nini ekomaki mpo ndeko na biso mpe akufa na lolenge wana parce que ebele mpe elobama nsima ya liwa wana oyo ya lokuta oyo ya solo toyoka mingi mpe nsima ya liwa wana yango mpe na salue position ya bakonzi oyo ya coalition mibale ntango bakutani avant-hier jeudi wana eke bazongeli likambo yango ke bamboka mipaya to ya États-Unis batika on dirait baconfusion kokota na kati ya bolukiluki wana batite na souveraineté na biso commission batie ti processus nyonso ya justice epesa kolakisa nini ezali biso nyonso tozala calme. Mais nini esali penza ke na ngambo ya bandeko ya FCC on dirait bazwaki yango comme problème na bango personnel bakome penza ko réclamer likambo ya liwa ya ndeko Kayimbi parce que lobisaki pe na ngambo ya bandeko ya UDPS balobi ndenge nini général akoki bongo kozala na kati ya parti politique te na banzi te ke mutu oyo akokamwa te na liwa ya général Kayimbi aza na mboka oyo so azali c'est que aza peut-être mbonguna ya mboka soki général na niveau na ye certes que bamesure moko na kotia mosala na ye ezalaki mais ntango liwa yo koma bato bayokaki bacontradiction ebele bacontradiction wana eutaki na PPRD te bon et puis eza te ke soki biso en tant que parti politique biso oyo depuis babanda ofingisaka depuis mpona bitumba ya est depuis bato baloba mingi badiaboliza mingi biso parti na biso ezala parti oyo ezalaka toujours na kosoutenir mapinga na biso toyebi ezalaki facile te kotonga si faut me permettre terme wana donc po tosala armée po Kabila sala armée oyo ezali lelo ekoma ndenge ezali lelo touti musika sali 18 ans po ezala ndenge wana ebele bazalaki oyo bapoliticien omonaka kaka il faut kofinga armée kofingisa armée peut-être na bamoko na kati ya baofficier na kati alors eza te ke sikoyo ntango bacontradiction eye na nsima ya liwa ke biso en tant que parti politique tofanda kimia totuna justice te tala même bakonzi mibale ya coalition FCC cash bango moko balobi lokola commission ezali bolukiluki ya justice ezali po justice eloba liloba suka biso nyonso tofanda kimia me toboyi ke bato akokotela babandokota ou bien kozongisa songi totika justice esala mosala eza normal eza mapinga na biso eza armé toza armé mosusu te kosoutenir armé eza te ke siko armé wana ekomi politique te armé etikalaka kaka apolitique wana eza ke armé ntango aosala mosala na ye akota bitumba ya oyo ya bapoliticien te mais bapoliticien baza wana mpo basoutenir armé na bango armé esala mosala mpona avantage ya kosécuriser frontière ya mboka mpona avantage ya kosécuriser bana mboka ezala nde gouvernement ezala nde politique oyo akoluka ke mosala salaire na bango emata solde plutôt solde na bango ezala malonga bana na bango mpe basala mosala malamu wana eza kopolitize armé te kopolitize armé eza baoyo ya armé babandokota politique wana nde mabe mais biso kosoutenir mosala ya armé kosoutenir armé eza mabe te epikisami te sika président de la république autaki bongo kosala mpe oyo ayeba affirmation koloba ke na kati ya likambo oyo ndeko Kayimbi ndenge atiki biso autaki bongo kokufa na pendaison président de la république esi apesi mpona nini koluka lisusu baenquête to mpe kokota lisusu na bozindo na kati ya justice mpe moto akoloba ya suka eza justice mama parce que so tokoma oloba tel alobaki boye mutu songolo mosusu alobi mpe boye awa soki bato ya Russie balobi boye bato ya nini me moto oyo akokata likambo ya suka ezaka justice
mais boke sous na lisungi na bande kwa Monisco. Bon, bande kwa Monisco na ngana landi bangote na oki ke ezala batu ba recourir na batu wa Monisco oyoki ke kuna pe batu wa Monisco balobite biso tokoti makamwana te ainsi de suite. C'est pourquoi dernier communiqué oya ba haute personnalité mokonzi ya mboka lelo na oya atikela kiye bonga bakutani et suka communiqué na bango balobino musala wana totikela justice muto aolandela. Ya mboka na biso mais tango déjà olobi ba haute personnalité ya mboka na biso na kokende mbala moko na OP ezalaki actualité rencontre na bango penza oyo esali pe peuple congolais malamu mais tango bozali koloba ba haute personnalité pour nani te koloba le président de la République Félix Antoine Tshisekedi na ndeko na ye sénateur à vie ndeko Kabila Kabange tango toko benga ba haute personnalité communiqué ezaka ndengwana ngana ozwa ka ba terme oyo directeur du cabinet abimiseli communiqué na ye nde onga pe na ye na parce que yango pe ekoti donc na moni yango pe ekoti siko na soupe ya lelo ke to bando benga bango ba haute personnalité ya FCC ya coalition balobaki ya mboka te tokendo bimisango on dirait na bokonzi ekomi batumi balete awa balobaki ba haute personnalité ya coalition na biso cash na FCC alors na kati batangami eza président de la République ya lelo Félix Antoine Tshisekedi na ancien président de la République ndekonaye Joseph Kabila Kabange. To retenir nini na kati ya rencontre na en tout cas, je crois que toko retenir rencontre wana ezalaki na mutuya mingi surtout na ba contradiction e bando ozala bato balandaka ba débat bayebi ke tango nyoso presque omoni ke kotoyo ebimi libanga mususu ezongi kotoyo surtout ebimaki na kati ya ba deux partis politiques ya minene na ba place wana omoni ke IDPS boye biso PPRD boye mais mingi ezalaki ke biso PPRD pona mokonzi na biso Joseph Kabila Kabange mokonzi ya mboka kala po ye abanda ozongisa lobi non na nyoso il faut tolanda bango baye sika peut-être baza expérience ya kokambate tokende na ndenge ya mobulu te tokende na ndenge ke bango pe bazwa temps ya koyeba ke toza susu na période ya maponamité toza susu na période ya kobunda entre biso batu toza na coalition parce que mama bibi so ki boza ba weli nyama des chasseurs bolingi bo moko bolanda ye mais so bokomu ko wela entre bino est-ce que bo manyama wana bon mango te d'abord ko mango d'abord bon mango donc ko atteindre ba objectif te donc ba objectif après ba élection eza ko kamba mboka mais na intérêt toujours ya population mais tobi misate que on dirait na ba parti politique sikoyo toza sous na discipline te toza sous na bakonzité parce que ta eza démocratie mais démocratie ça signifie que ba parti politique peut eza démocrate mais on commande un peu place mususu batu ba osa la confusion ya démocratie na anarchie na kati ya parti politique omoni ke mokonzi aza tel mais batu ba mususu ba kobima ono biso de base biso de inter soki nini wana ko bimisusu on dirait démocratie te bimi on dirait anarchie alors on a désordre wana et tia qui peut moins confusion mingi alors que ba défi eza ebele ya ko relever pour la population côté ya gratuité à enseignement côté à loterie qui côté à mai côté à transport en commun biloko ebele ba prix na zando oyo esengi concentration na kati ya gouvernement pour basaler la population ndeko Kambere tango lobi likambo etali penza pe kobenda na wana tango kobenda na wana ezali kosalama quelque part esalaka freinage ya mboka na makambo ebele parce que papa na mama soki bazali koyokana te ndako pe bana bazalaka na kimia te tango makambo wana ezali kosalama ezali kofreine mboka population na kati azali kobénéficier na nini mais yende akonyo kwama parce que balobaka ngo que là où deux éléphants se battent ce sont les herbes qui en souffrent les ndenge wana et puis que bitumbango pona biso penza PPRD ezalaki na sens te oyo biso bokoye kola konager
biloko oyo eza déphasé par rapport na baatente ya population parce que population aozela eloko mosusu tobenda ye na terrain mosusu te hein? Alors bon je pense que sommet wana ya bato mibale wana oyo baokamba coalition na biso ezalaki ya mutuya mingi po parti na parti discipline ezala na kati ya parti esika population koloba ke bakonzi na biso bazali penza na motema ya mawa te mpona bayi peuple yo koloba nini kasi yango na oloba biso tozalaki kokamba na Joseph Kabila Kabange azali candidate achipe candidat oyo aye pe azwi te oyo ya opposition aye président de la République aza symbole de la nation yende na senaye ba institution nyonso ekosala na arbitrage na ye siko so kimia surtout parti politique na ye so ezo soutenir ye te oyoki ke ba contradiction ebele oyoki ke ba mususu ono ye daye kutu toyebi ete c'est pas normal mutu oyo botiaki candidat de la République bosaleli ye pe campagne siko awa komi président e banda siko ko bendana na kati na bino ke bo soutenir ete bo sala na niveau wana ekobenda moi yiki moko oyo ekosala bien te na population wana pe azali kotuna parce que rencontre wana ezali kozala penza officiel te mpona nini toujours bacaméra ezali kozala to pe bafoto mpona nini te ezosala kaka ndeko Kabila oyo azali bongo président honoraire na ndeko Félix Antoine Tshisekedi oyo azali président soki bakutani basali yango ntango mosusu kaka na ndenge na bango na nseleto na kinga kati population amoni te rencontre na bango me bobongisi makambo ekoki kosalama te. Mais je crois que l'isumu eza nini bango komonana ke bato bamoni ke ndeko Kabila s'effacer totalement mais asefasa na ye rencontre bamonaka ye lisusu te na photo congolais te président de la République aza lisusu congolais te aza mokambi munene ya parti politique oyo eza concerné te politique eza wana te kobongisa makambo eza te ke mutu tele abombana te kobongisa makambo eza nde kobongisa nzela oyo batambola aboye molakisi quand même azalaka no nzela oyo batambulaka oyo alekaka na nzela liboso ye nde akolakisa yo ke Kambere napesi yo nzela wana mekeba mabulu na 10 metre ezalaka keba nzela kuna courbure moko epi kiti ngomba ezalaka ainsi de suite wana eza mabe te quand même kokamba mboka eza neti kokamba boutique te eza likambo munene si tout tala bamboka nyonso ezingi biso balinga biso te balinga penza biso te siko ya mindele o balingi bazwaka ba matière na biso po bamonaka batu muindo ndire bango kaka susi na bango ka alona ka mwa nguba mwa madesu et puis azoye bateke pétrole pe ezalaka diamant pe ezalaka siko bango balingi bazwango ya ofele photo zala na bomoko poto telemela likambwana sototi code aujourd'hui il y a code ya mine soti code ya hydrocarbure po mutu oyo akoya muke oyo ekobima ke soto sangani toza mutu moko epesa pe mwa lomeya na budget na biso tosunga ba hôpitaux tala ba coronavirus oyo ezoya so ekoti awa ke mbongo eza penza na libenga leta te omona ke ekozala penza eloko moko makasi po so omoni ba dépense baninga baosala donc eza lisekité donc je crois que to sepela ke oyo akala na oyo lelo bakozwa de temps en temps mwa espace po basolola ezali rencontre ya liboso te ndeko Kambere yango nazoloba parce que soki entre temps omoni makambo ezo dévier ya tuko topesa bino combien de mois poto yoka lisusu makelele te. Bon, en tout cas côté na biso tozala na biso makelele te parce que tolandaka ndenzela oyo autorité morale na biso apesaka pona ke chance tozwi ke mboka na biso tosala alternance ya yambo depuis indépendance ke ezala na lifuti na population ezala te ke siko toyoka ke lelo alternance ezalaki ke lobby eza susu coup d'état ke lobby yango isusu
epesaki mwa somo ntango bazoloba non général Kaimbi ezalaki mpo apreparaki coup d'état donc makambo ya on dirait alors que biso na côté ya PPRD makambo wana tobosani déjà tokoma déjà na makambo ya alternance pacifique démocratie soki ko critiquer action ya mokonzi ya mboka critiquer action ya gouvernement critiquer action ya badepute na biso mpo baaméliorer lobby ezala lisusu ndenge ezalaki lobby oyo totiki nde naleki kaka na lobby topesa combien de temps toza topesi bango toyoka lisusu makelele te bino bozalaka na bino na problème te bon souci eza nde côté ya baninga biso topesi bango chance ke bango mpe quand même basorganize base na nini toyoka ke baza mpe organise parce que so mwa organisation ezali ekozala nete epa na biso discipline mais discipline elingi koloba te tobenga discipline to hypocrisie parce que babino mpenza bacombattant nzeye bareagisaka te babangaka ntango mosusu korevendique mpe badroit na bango mpo tozali komona bajeune bazali mpe kolela totali na etando eke tomoni quelques jeunes ya PPRD bakei bongo koluka bongo likuta epai ndeko mukuna na biro na ye amekaki koespionne bango nayebi te soki ozali informé tolandi yango na bachaine ya Kinshasa naza informé te donc ye asalaki on dirait azopiége bango mpo afilme bango bakotaki na biro na ye bazalaki kosenga ye mbongo ayebisinga biso tomito ya pembeni na yo to soutenir yo ndenge kaka tobandaki kosala kote kuna alors ye pe azwaki bango na caméra bayebisi eke botindaka bango bameka kofingaka ndeko mukuna balobi mpenza makambo ebele mosusu ntango mosusu ezali mais ye oyo alobi na bacaméra nyonso na batelevizio na baplateau aofinga mpenza ancien président alors ke ayebi bien ke mokonzi ya mboka kala Joseph Kabila Kabange ye moko d'abord alembola loboko na ye 1 2 aza lisusu na bokonzi te ke oyo ezoleka lelo ke otia na mutu na ye donc ye eza nde na bacalcule na ye oyo aosala ke tika na benga baoyo bakose déclarer ke PPRD ou bien bakose déclarer ke boye ainsi de suite mpo na bacalcule na ye oyo aosala ke soki éveil patriotique te je pense que so oza mosali ya nzambe tikala mosali ya nzambe sala yango mpona bolamu ya population me na nzela oyo ozomema bango na nzela ya malamu ya lola mais so komi na yo na banzela oyo ya barise kopiégeaka bato bajeune ozwi bango ça s'appelle instrumentaliser yo pasteur oko instrumentaliser bato te yo pasteur oko piéger bato te wana ekomi sikoyo makambo ya barise kopiégeaka wana tikela yango basali politique so okomi mpe mosali politique parce que pekisami te ke ye mpe akota na politique mais kota alors na nzela monene bato nyonso bayebake non akomba na parti politique na ye aosala lokola baninga mpe apiége asala barise akosa mpo azwa mpe mbongo sala yango lokola mpe baninga bato bayeba metika kokosela nzambe koza mosali na nzambe te nalobi bapoliticien mosusu bazalaka oyo batangi bino kuna pa bajeune ya PPRD ke nini bozalaki koinstrumentalize bango mpona ndeko mukuna ke basala nini kokendaka koyimiliaka ndeko mukuna kofingaka ndeko mukuna koloba te mokolo neti awa afingi Kabila ye afinga l'un de ces 4 matins bokobotola ye renaissance ezalaka ya bino mais renaissance wana bazwaka ngo na compétition eza association so eza eloko eza association par ya PPRD na kati ezali nini bon nga nakotaka makambo wana te d'abord renaissance so eza association club ya bato oyo baokipe makambo ya football baassociation na mboka na biso mibeko ezali oyo ekambaka baassociation wana so eza ke bosali assemblée ke mutu mosusu abimi ke ye te donc ye akanisi ke akotaki wana atikala nzambe mpo na renaissance akokufaka te akolongwaka te so basali ke assemblée générale na bango na association na bango ke balongoli ye aosala pardon obongisi ndeko Henri Magie aza na baambition na ye aza mwana mboka so aza membre ya renaissance eke abimisi baambition ke alingi akamba renaissance eza droit na ye mama bebi eza droit na ata azwi soutien ya PPRD eza likambo te eza droit na ye donc koexprime yo wana so o exprimer ambition
que lobby obimi député par exemple qu'aujourd'hui exprimer ambition que lobby okokamba pe assemblée nationale lokola maman na biso présidente Janine Mabunda ezali sumu esa démocratie batu bamesana nde na démocratie oza na association oza na parti politique toza sous période ya ba parti état te toza sous na période ya ba parti oyo il faut so ye a lobby ba msusu il faut baloba isusu eloko te toza lisusu période wana te ezali ya solo FCC ezali bongo kobongama po te ekoma parti politique ndenge tomoni ndeko Katumbi mpe azali kosala ya ye ensemble ekoma bongo parti politique FCC bon je crois que oyo akordonaka FCC eza ndeko na biso honorable Némi ozali mpe moko ya kati ngai te me parti oyo tozokamba PPRD aza membre ya FCC en tant que parti politique oyebi na likambo wana ba réflexion ezoleka sikoyo na niveau ya FCC bon okopekisa mutu a réfléchir te donc eza makanisi topesi yango mpe nzela évoluer soki ekosuka wapi tokoyeba ndeko Kambere okosunga biso penza tobeta lisolo pe ya oyo ezali ya actualité mais yebi te sauf imprévu mokolo ya lelo to mokolo ya mikolo ezali koya président de la République pour kende bongo penza na komettre ko nommer ba mandataire public esika bongo président de la République na ba source biso tozu penza ya makasi au président de la République azali bongo ko boya ba politiser bongo ba entreprise publique esika azali penza ko lingate bato ba sali bongo na kati ya ba entreprise wana nde bango bazonga to pe ba pona moto azali malamu na kati ba matisi na likolo yo moni yango ndenge lini ezali likambo a partage de sous-souté likambo a quota te selon président de la République na ba source na biso oyebi entreprise d'abord ezalaka loboko ya gouvernement tout ça so bazoyela bokonzi ezalaka po ba améliorer donc tango ya ba campagne wana ezalaka que non biso tolingi tokamba tour oyo po dessert ya mai par exemple sur 60 millions d'habitants ya ba congolais dessert ya mai ezaka na 6 millions par exemple ngai na ngina zo bokonzi de cette wana na komisango na 25 millions par exemple na 5 ans na opesa yo net objectif moko ya politicien alors politicien wana soki a commis na niveau que azui population pe ba sepeli na ba objectif oyo la kisi bango ke ba pesi ye bokonzi ekozala nini ekozala kotala ba bras équilié oyo kosalela ezande ba entreprise wana ba régie des eaux ba SNEL ba INSS ba c'est eza ba entreprise wana nde s'occupaka na nyoso mutu alobaka na campagne alors oyo kolobake ko politiser ba entreprise que to politiser ango to tikela kaka na ba oyo bazalaka kaka na kati ya entreprise mais ba PCA bozui bino moko na ba parti politique nyoso aneza kaka ba calcul tolo bango na sens que biso nyoso tolo mapona bolamu ya population parce que oyebi que même tango banque mondiale ayaki baloba wana yaka basala pe concours ebele ya ba mandataire oyo bazana ba entreprise wana basala baleka ba concours oyebi yango ezalaki période ya copirep mais motema ya mutu kozala politique ezalaka na kati kuna ezalaka penza na cachete dépolitisation pona nga oyo bakonzi bazolobela eza te ke sikoyo batu oyo bakoti ya ke bakamba ngo na intérêt ya mutu te bakamba ba entreprise wana na intérêt général wana nde tokoloba ke bazopolitize lisusu te ou bien batu oyo batie baza penza na profil oyo ya kogérer telle entreprise par rapport à telle autre mais tel que critère etikala ke parce que ngai na salaka saka yosa ou bien ba danse oyo ya ba animation na parti politique so na zael na ebi eloko te na gestion entreprise ke ba pesanga entreprise wana ndeko politiser et puis okomi siko na mutu ya entreprise mais okomosa le lande parti politique na yo mais obosani intérêt général oyo bakelela ka entreprise wana ndeko politiser
entreprise. Na banzi que en tant qu'entreprise publique et pesami na mutu nyonso azala na droit yako conquérir que a co-postuler. Est-ce que kozala nzela ya test? Est-ce que kozala nzela nini? Bon, to éviter ba mécanisme bavandi na kati ya société, c'est-à-dire bango ba yebi mo sisa ya société ba yebi bongo ndenge nini société penza etambolaka déjà. Mais ça ne suffit pas idée à malamu ndeko Kambere. Mais progression mutu nyonso wana o ba lobby wana ko élévation en grade na se ya société. Wana ezalaka concours normal mais direction ezate que parce que ça nécessairement technicien que yonde so batio na mutuka okokamba bien te que okokambaka nécessairement bien, non pas nécessairement. Mais mutu mususu okomona que aza penza na ba capacité wana balongoli ye na société oyo batie na oyo akambia ngope bien parce que wana eza direction eza pe na moi etenia ko gérer politique vision à société wana eza nini eza moi politique ya ko gérer même libota na yo ko gérer ango politique ya ko gérer ango il faut vision okende wapi et ainsi de suite eza te que parce que oza technicien que oza fils maison que donc so ba kangika miso yo ko ibate mende na tunite ndenge président de la République a prôné sur yango ezali likanisi ya malamu te efwazo ngadi moke sima kasi yango na yebisi yo que même mokonzio ya kala yango bandimeli bango nyonso na communiquer basalaka déjà balekaka pe na passe na phase ya kosala ba test pour kota donc concours pour kota ainsi de suite mais recrutement wana bakosala ngo bakopesa chance na mutu nyonso mais c'est totali kaka moke déjà na ba commune o kaka bapesa ki penza bandeko ebele ya parti bakota tozui bazui ba suspension te ndeko le gouverneur Gentini Ngobila pesi bongo ba sanction na ba gouverneur ebele o mote ke ça passe au bandi mosala na esengo nyonso apolo bi ba suspendre yo c'est mieux bacha moto azali ko mériter non ça veut dire que so ba suspendre pour incompétence bien ça veut dire au côté na musala mais oza na compétence ya kosala musala wana ozala ki na profil te so bati yo pona moi immoralité balongoli yo na musala pona immoralité ainsi de suite bakolongola yo donc ça veut dire il ne suffit pas que batia batuna ba entreprise mais il faut que ba mécanisme ya contrôle ba mécanisme ya ko sanctionner positivement na négativement ezala wana nde sikoyo toko espérer tozwa ba entreprise ya makasi pona bolamo ya population. Bonne chance na bandeko bakozwa penza bisika yango et ndeko Kambere tozali bongo na sango ya pasi oyo bautaki bongo ko annoncer biso ka ya liboso epai ya ministre ya santé pona likambo etali coronavirus ezali ko beta penza bamboko ebele ya monde biso na mboka na biso Congo balobi te ekoti pe na nzela ya ministre ya santé mais batatonnement moi ya mingi esalami pona nini makambo ya ndeko na ekosama pona mboka na biso kaka yango tolobi ke likambo yango to bando yo kango ba Chine ba Italie ba Espagne et puis France et puis to komo yo kake États-Unis akani ndeko na bino pe auta ki France mais akomia o azanango mais entre temps azalaki Belge ainsi de suite l'important na nyoso to loba que likambo yango eza apparemment grave eza apparemment grave na sepelaki na conseil de ministre ya suka oyo ba encourager batu nyonso basala keba na likambo ya hygiène nzinga na yo pembeni na yo sala keba muto okutani na ye omoni ke ubie yo moko okuti ke fièvre mati ke bakosu eye bendana na ndako ke okendo pesa maladi wana batu mususu so eza yango okobika na yo et puis ozongeli misala na yo donc je crois que tolanda nzela oyo bazobenga batu ya gouvernement et que oyo ekomaki ke mutu akoti bayebi te asali 2 jours akomo leka akopesa bambote na bafamille ezongela lisusu te soki déjà à partir ya aéroport ba service ya quarantaine wana ezala penza na makasi nyonso bapesa ye ba instrument nyonso esengeli po mutu aleka te bon
siko campagne pe ba multiplier pe campagne muto ye moko ayoki ba fièvre ba kosu wana ndenge bazoloba ke abendana mais place pe akobendana so ezana ndako te ke côté à hôpital ezala oyo pe baza préparer parce que ndenge oyo doit ezala ki wana omoni que même ba malade ba kimi hôpital ayoki kaka oui parce que malade yango yoki que place muto simba ki na poignet ok toilette poignet ezali place boy soki sikoyo même na ba hôtel na moni quand même c'est que to combien ata déjà na ba 2500 cas wana makambo ya statistique na yebité mais au moins total la trace soki to le kana traçabilité ya ndeko ndenge alekaki na aéroport to zapela mandeko mosusu mosusu na aéroport pe bazali na yango mais tant mosusu zali na koyeba te lobi ba utai ko confirmer biso deuxième cas ah non mais conscience de kokambere ozali bongo moko ya bana mboka batiaka confiance okoki pe na ngambo na yo kondimela penza yango na motema na mobimba ke coronavirus ezali na Kinshasa bongo so minganga de bango moko babeleli biso totia doute te mais awa to benga nde bati ya makasi nyoso ke bao nyoso bandeko wana so eza ya solo ke bazanango bandeko place nyoso balekaki bakende penza kotala bango ba identifier bango au maximum possible parce que place o wana ako contaminer mususu yepe ako contaminer mususu ainsi de suite ba luka penza ke ba hôpital na biso déjà ba former déjà ba minganga na eloko wana parce que so ekomi ke ba yeli bango mutuke ba kimi bango minganga sikoyo ba oyo biso toyebi eloko te na makambo ya munganga te to sani déjà port ya masque déjà pour un masque déjà ekomi traumatisé déjà bato port ya masque ezali déjà 1000 francs na Congo lelo ezaki 200 300 francs lobi tango bayoki kaka o te faut osala la masque ekomi 1000 francs peuple congolais ebele penza azali ko defa lipa ya 250 francs pour na bana 5 na poko afuta akimi nyongo abatami ko banda kosomba yango babi utilisation nango ezali 3 heures après faut obwaka ozui mosusu o remplacer mais peuple congolais azali kosomba ya asombi ya masque abombi yango lobi na tongo alali na yango alamuki na yango ozali komona que quelque part ezali kotia bongo peuple congolais na danger yango to benga gouvernement penza gouvernement azwa likambango na sérieuxité nyonso parce que ye mutu azo annoncer que tokomi boy tozana deka boy mais batwana balekaki wapi na wapi entre taba masque wana gouvernement sala pe makasi stock ya bazala nango même parce que ngambo ya Chine kuna pe si makambo ezali même basala ngo toza bakoto yango to lobake makambo nyoso économie na biso ezonga hein so tezalaki ke sala ngo même déjà kotoyo mais basala ngo bien ba commander na ebité etala ke même na Hollande na France 24 na tongo awa ke même à hôpital ya Italie baza débordé donc non seulement ba minganga au bazala qui fonction mais ba bengi plus de 20 000 voilà ba bengi plus de 20 000 ba yo salisa mais il faut ba mbeto ba nini ba appareil wana ya ko salisa parce qu'il semble que ils ont attaqué mingi ezali bongo prepenza ona ko meka ko cha penza ba moyen ba école kangama ba transport ba lobi pe ko tutana te na kati ya ba transport selon ba oui geste o tozali komona mais ce qui otali transport na mboka na biso ndenge nini peuple congolais awolela kasi surtout na ngambo ya chango esika bakendaki ko chaka ya liboso ce qui otali déjà chango o ezalaka déjà populaire donc osotala déjà population o ezalaka kuna na ndeko bakendaki ko tiela bango kuna akomaki kutu déjà na danger bana ya chango ba lobi ba ya koboma e po aina ozomona ke ezali quelque part penza peuple congolais a déjà paniqué. Yango nalo nazolo baba assurance nyoso ezoute na côté ya gouvernement. Bazo nyoso ya ko assurer population bazo maîtriser eloko wana. Que les deux cas ba annoncer ba maîtriser déjà yango que bato nyoso bakutana kina ba sali ba mécanisme ya kokutana basa makasi ke ba contaminer baninga isu. Teo ya au bangi pete na nzela kambero Konga pe nazali na oya ngai nazali penda na paquet après 3 heures nazali bongo ko changer tala wana iko isusu chance na zui na kobimata na mwa masque na cause
Maman Bibi. Donc, je crois que déjà, Bengi Biso na prudence. Hein? Na tamboli lobby na poko na ba hotel. Au moins que déjà, appareil, ya ba thermoflash wana déjà basé nango. Oh, so ye que ba fièvre mati. C'est que ba kokotisa na hôtel et tout. Mais tout ça ne suffit pas. Mais il faut ya yambwana e banda. Netina oya biso ba parti politique to sala ba meeting e belé na ba biloko nyonso wana. Donc ba mesure quelque part en attendant que tous ba assurance nyonso ya minganga. Peuple azali même pour accuser alobi mboka na biso balingi mbongo tellement te bayoki 19 milliards. Balobi te biso pe topesa kaka taka moko poto participer na kati ya mbongo wana ya OMS. Oyoki yango te. Bon, so bazole ba na ndenge wana kaka ko bebisa. Eza mabe. Mais so eza ke ya solo eza ke balingaki ba profiter mais que virus eza te. Bon, tokoloba ke virus mais tokeba parce que obi na so circuler ezalaki pasi ya balobi na Burundi wana nda pe masolo mususu oyo eza na nzela ke eti ya biso na distraction ke mtu azwa pour éviter soki ayebaki tokoki okota na croyance te ya koloba te maladi wana balobi ezali koboma moto moyindo te tokota na croyance na yango te tosala keba donc tosala keba peut-être toza région chaude et que côté exact que si côté mitika que non et ya ba poussière nyonso ou bien okutani na mutu peza ba pointe que azana ngo yo kimite Monsieur Ferdinand Kambere, tokom kokoma bongo na suka penza ya émission na biso ya sembo mokolo ya lelo tozali koyeba te na ngambo na biso penza olobi kaka bosembo o meki bongo ko répondre penza na ba question nyonso o ya sembo ya mokolo ya lelo mais nazali kotalisa bande ko nyonso penza balandaka émission sembo lelo to yambela kibino moko ya PPRD azali bongo secrétaire permanent adjoint et ndeko Ferdinand Kambere émission o kolanda ngo lisusu mokolo ya lobi na 11h mokolo ya lobi na 11h alors pona lelo to komi penza na mwa suka mais avant to silisa nalingi tokende na ngambo ya makambo pe etali seni bazali kuna kolela likambo ya ba élection territoriale ba élection locale te mokolo nini ekosala na kati ya FCC cash makambo ngo ezali koleka ndenge nini bon oyebi élection locale municipal na local ezala élection ya motu ya makasi ya motu ya l'état a organisé na niveau local ti amati ti na sommet à l'état mais que tango tozo bungisa tango sans organiser élection na peut composer ba na niveau ya population population alingaki na niveau il faut amataka pour azwa alors seni bon je na banzi ke na communiqué ya bakonzi ya coalition toyokaki ke batelemelaki pe likambo ya ba réforme na niveau ya seni na niveau ya seni parce que eza na makambo mususu pe seni je crois que topesa pe musala ebele alors que musala mususu eningaki etikalaka neti administration eloko mususu oyo il fallait kolobela pe que ezala dépolitiser zande administration parce que seni ayaka po bakoselaka administration ke aza politisé mais siko kokosela administration wana ke aza politisé ti eyo tika ke totikala na seni mais ko gérer yango siko chaque fois après ba élection et comme appelle likambo alors que so ezalaki ka makambo mususu nete ya recensement ya population que eza déjà régulier basala makango tango nyoso ke okokende na ba service ya ministère ya intérieur okoyeba déjà que commune ya Kinshasa batu bazala kaboye il y a âge de 0 à 5 ans bazala autant de 5 ans à 10 ans bazala autant
de 10 ans à 20 ans autant, de 20 ans. Kosala sikoyo wana seni akoyaka kazwika ba donner pour organiser ba élection. Mais tokomi que même ba recensement ezate population même likambo ya coronavirus. Population oyo toyebite bakonzi oyo penza ya autorité locale. O balingaki bayeba tel et tel visiteur tel aye na quartier tel na RTL. Contrôle elingaki ezala plus facile que tango tozana net ba agglomération moko boeza c'était. Donc on m'a dit que likambo eza quand même likambo moko il faut gouvernement na biso gouvernement coalition batiango pe na batiango pe ka tango tozali kota déjà na ba élection locale ezali bongo kosala maté bongo 2023 o tozali kozela po bango kuna bazali ko réclamer ba lobby ba moyen jusque là nano batie pe nza ba moyen te poteto banda ba élection na 2023 tozela bongo penza ba élection yango monique bakonzi batelemeli likambo ya réforme ya baseni na loi électorale oyebi makambo mususu elingaki elia tambongo ebele te so boyokani ezali keno souci na biso eza nini souci na biso eza ba élection ou bien souci na biso eza kotia bakonzi o population yemoko atie toluki ba mécanisme o eza moins cher et non toujours ba mécanisme o ekokute na mboka mbongo ebele po batia ba mécanisme wana période ya kotia bakonzi ou bien ko changer bakonzi ezala te que période wana ekozala période souci ya mbongo il faut ezala ainsi de suite donc so bazolo balikambo ba réforme ya ba loi électorale yango pe donc mboka na mboka quand même na ba réalité nango so ki souci ezaka totia bakonzi na ba niveau nyoso à l'état mais pourquoi totikala na un processus électoral o ekutaka toujours trop cher na mboka donc c'est un peu ça je crois l'idée eza pe idée ya mokonzi ya mboka ya kala je crois so mokonzi ya mboka lelo pe azweli yango ke totia processus électoral oyo ko permettre biso totia bakonzi na moins cher ba mboka na biso ekambama du sommet à la base ou de la base au sommet. Je crois que c'est quand même quelque chose d'urgent aussi. Ndeko Kambere na ebite soki eko sala yo ndenge nini tope bandeko bazali penza kolanda biso ba ndeko onyo so batali songa na lali na butu na zui révélation moko na sommet penza ya seni batomi bale bazali kobunda ndeko Boshab ndeko Mukuna na situki na pongi na lobi nzambe o ndoto nini ngai nazali na kati ya gouvernement te ndenge nini ngana koki kozwa ndoto ya lolenge oyo soki na komi nango na tongo ngala bite fona meka kotuna question na lobi ndeko Ferdinand Kambere lelo na sommet ya o etali seni soki bongo bandeko ya FCC babongisi ndeko Boshab to pe na ngambo mosusu babongisi ndeko Mokuna na bango mibale okupesa bongo proposition nini topé à vie. Naïba qui dit aux la prophétesse, aux la prophétesse ou bien. Et comme la kanga de temps en temps. Pesa rabando to mo ko. Bon likambo abandoto na ezala ba discussion te po ezala ki ndoto na. Mais so eza ke nzamba ko kisi yango. Na mboka. Tozongisa mapona ndenge ba état nyoso normal et sale mboya ministère ndeko Boshaba zwa chance te ndeko Mukuna pete eza peut-être sikoyo so eza ke wana tango basali ba réforme Boshab ebonga wana d'abord ya président na loi o ezali le ezalaka société civile nini ya kokendotia Boshab mtu a parti politique. Donc côté na yo ndoto wana je crois que kendaki pembeni bon peut-être ndeko Mukuna mais baninga na yo bazwaki yango bazwaki soutien ya ba église babando finga bakonzi te po bazwa place wana mais ye awa comme finga azwi penza ba objectif politique akoti na barise na ba hyperkit na banini nyoso sangisi
donc ezaka poazwa ebongo wana seni wana ezaka ndoto ezalaki ka ndoto ndeko Ferdinand mais c'est pas litinga quand même na comprendre ba combat ba tumususu mais je crois que prof Bocha baza prof nanga aza mokonzi nanga ya kala ya PPRD ya aza na kowela wana te parce que d'abord eza ba parti politique te place wana numéro 1 ya seni na lelo amweke babongisa lwa na ndenge mususu ye akowela poste wana peut-être muninga na biso oyo mususu osali wana oposi ke oza pasteur mais entre ta politicien na nyonso koti po omoni ke bokonzi epesami na IDPS sikoyo komi osala clin d'œil lokola mwasi bosa boloba nini batala ye ndeko Ferdinand tokomi bongo na suka mais parce que tolobeli makambo ya élection na basource na nga mpe kaka toki bongo ke ndeko honorable Kabila Kabonge na 2023 azali bongo kobongisa pena ndeko Janine Mabunda po te avanda na ngwende après ndeko Félix Antoine Tshisekedi mais toza mois de mars so eza ndenge wana bon sepela te et puis basi basé belé so eza ndenge wana bosanga na biso tosalela ye mpe campagne azwat bongo mwasi akokonza mboka oyo te un jour toyokake mwasi akonzi mpe c'est normal tokota déjà démocratie état de droit ezalaka na mboka na biso oui parce que état de droit elobi boye état de droit c'est que mutu nyonso quel que soit degré ozali tika loi eloba ntango ozali komona likambo ya ndeko Mike Mukeba ezali kolobela yo nini ngai nazalaka avocat likambo oyo mpenza eza na maboko ya bato ya justice nakotaka na kati te so naza na dossier liboso na nga te mpo na analyse nayeba nani afundaki mpo na nini bon baoyo bakangi mpe bakangi est-ce que basalaki justice na bosolo ou bien basalaki ya lokuta mpo nasala analyse wana ifo nazala donc oyo tobengaka bapièce judiciaire bapièce oyo eza na dossier na ye mais sinon oyo tokanelaka nga na kota politique mais na banda nano na azado donc en tant qu'activiste de droits de l'homme tobundela likambo wana ke justice penza ezala eloko oyo ekozwa dessus mais eza te ke justice ntango bo tokumisa yango ke tokoma mpe na dictature mpe ya justice ezalaka kaka arbitrage ezali mokonzi ya mboka azali justice eza rendi na kombo ya peuple mais koexécuter yango na kombo ya mokonzi donc omoni ke biloko wana so aza innocent asala barecours omona babongisi temeye akei na ngambo ya commission des droits de l'homme na Genève nde esika akei bongo kofunda RDC bon en tout cas nayebi mpenza naza na bapiese ya dossier na ye te mpo nayeba tokomi na suka mpona lelo message ya monene mpenza mpona peuple congolais oyo alandi yo à travers canal kin na émission oyo osembo mpo te bango nyonso baloba mpenza ke olobi bosembo message ya monene eza oyo ya kopesa assurance na population na biso ke tobanga te mboka eza na mutu azokamba tobanga te coalition eza pe wana oyo na suka ya 5 ans bako justifier mandat oyo ensemble bango bako justifier mais to encourager pe parti politique na biso moi ordre na discipline ezala pona ko permettre bakonzi oyo bazokamba mboka basale la population na likambo nyonso tolobi awa pona politisation ya ba entreprise tozongeli pe politisation ya administration volonté eza oyo ya kozala na administration na ba entreprise oyo eza politisé te ça veut dire oyo ezosalela intérêt général quel que soit muto oyo eza wana yeba ke batie oyo po oza na profil ya kodirige kosalela population dividende ya politicien c'est tango population azo mi retrouver côté ya nzela ya mai ça veut dire régie des eaux SNEL prix na zando transco oyo transport en commun soki population okei na hôpitaux okei na bakisi kelasi ya bana donc
soki population azo se retrouver na nyonso wana nde justifiaka mandat ya bato bazokonza. Donc politisation ya oyo na oyo elingi oloba eloko te, mais sinon ke babengi ke bakonzi ya mboka basalela intérêt général pour la bolamu ya population. Merci beaucoup secrétaire adjoint ya secrétaire permanent adjoint ya PPRD ndeko Ferdinand Kambere biso sembo pe Canal King to pesi merci. Merci pe mama Bibi. Eza mwana bino, merci pona ba mama nyonso balandaki biso. Merci pona ba téléspectateur ya balandi émission ya Sembo nandeko Jean oya banzi ke apesa apesa honneur na ba mama ke biso pe to participer à l'émission et déjà dirigé na maman, je crois. Merci. Merci beaucoup, merci na balandinyo sur Canal Kin, merci na bandeko penza basala ka confiance na ndeko Zulu o to bengaka Jules Boulembi et na espace oyo Sembo. Merci na grande équipe technique o penza bakamba ki biso mokolo ya lelo na caméra na moni ndeko Rodi Luadio ndeko Kupar Bola ndeko Freddy Takidi bo comprendre biso penza to ngara to pesa merci pour te ceux qui to qui na banda kona bino ezali grâce ya bandeko penza basimbaki ngambo ya technique ndeko na réussir kuna tomoni ndeko Samson Ilunga na chef d'antenne tomoni ndeko Gimputu na réalisation Serge Makoso Mike Kamwaka pe na ndeko MC Mbia to pesi bino merci to kutani mokolo oelandi to pe mbala ya sima na ndeko Zulu to pe na mama mosusu o penza ko zala sélectionner pour na émission au Sembo. Merci na bino nyonso ndeko balandi ezalaki yanga bino ndeko Bibi Kapinga. Bye bye na bino nyonso na banda ko na bino kinya. Ma mission TV, le miroir du monde.